José de Londres azama B. Ndeko moi si au moins bilo musuto kondana ka batuti. José de Londres azani amate. Azangulu ti azamuto avant na bande l'école azamuto a raisonnable. Si ça là qui a longwa qui ne ko bala ce que ça ndini em ça na babilo mo pesa ki basa poto ba maltraiter ba bande ko na misa mibali. Azama B azama. Oyebi ke na ba film su bazana ye pona ye soka utineka kayo ye na ye esili ayibine ko s'occuper na mobali ti. Mais ani lelo oyo sikoyo José de Londres, moi c'est lobby que José de Londres vivre comme un gigolo. Donc moi ça qui ne rebunda aïna l'art. Je dois dire azama B azama bo condamné comme José de Londres to asali mabe pour abengseke non. So abengseke pour elanda ki bolingo. azama B azama basi apoto bakomi ko coopérer na mibala awa. Mobala si moi 7000 na ye apesi moi sa poto. Moi sa poto a déclaré a bengisi. Bino ko boyebi na bino baka ba bengisa ki. Ça comment procéder? Yende ngazana so bali ki mbongo. Ne so pe $7000 de non a pesa ki. Basi apoto bo yebela botika ko bengisa mibali na poto botika wana Congo France Nisona bango bango na biso nisona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo à danger Masolo Kitoko CongoFrance.com. Voilà, salut les internautes, kakande tolobaka na site na biso 3W Congo France, tolobaka Congo France ndezaka solution Congo France ndezaka vraiment makambu. Lelo to vandingai na ba confrère nanga, concert nangai, na sœur nanga mususu na mpanzi nanga ya koto en tout cas tozana analyse moko kaka tonito sala yango na lobaka toujours bolandaka émission oyoya ndule news balobi ndule news eza na représentatrice nango na kombo ya Nicole Nzemba nde makamba lobi aza encre correcteur nde Nicole Nzemba vraiment en tout cas wana na lobi lelo tozo sa analyse kaka moko ya mibali o bazolongwa Kinshasa bazokende poto na ba propre effort na bango teza basi nde bazo bengisa bango en tout cas bandeko basi bazolela vraiment en tout cas yango lelo na bengaki bandeko to sala analyse oyo. Suite au bandeko basi bazo lelela o mibali bazo décevoir bango vraiment eza mi bandeko basi bazo comme ça mibali ba esclave na bango na poto po yebi ka bengisi na mbongo na ye oto mibali ndeso ba comme na poto bazo baluka na ba mioni ke non na komi déjà na luka na nganzela na nga mususu yango lelo na monaki fo na plateau pe mobali azala on a bengi confrère nanga Voldi Tambwe na Natamalalaise koto nazana Bella Belange. En tout cas, vraiment, tous ça analyse oyo ngana bandeko na ngai to pona bino ka boza bo sepela toujours po basi baleli trop bandeko ba mama baleli trop vraiment en tout cas lelo to koyeba ba mama bino bozo comme ça bandeko na so mibali ba esclave to ndenge ni po tozana exemple o tozana ngo sikweza ndeko José de Londres o ba bengi sida bilele na mwasi na Charlie Malula wana pende ngo de bato ba bengeli biso penza ba lobeli biso photo lobela yango. Bonjour aujourd'hui. Oui, bonjour maman, bonjour l'internaute sur Congo France. Bonjour na Europé numéro 1 à Congo France. Boss Didi Pumba, bonjour na ba massa nyoso bazo assister biso na moni Moïse na moni Mona na mutana si ma caméra Kenzo Mukenzi. Toza na ba questions za yo ba réponse pesa na ona mutu. OK, vraiment merci. Bonjour Malalaise. Bonjour Nicole Nzemba, moi Sanzela mina munena lekita banelengi. Bonjour Bella. Bonjour Nicole, bonjour bana poto tout bolanda biso. OK, voilà. Faut dinga na bandina ba question nga na yo parce que yo nga na uti otala émission mo uti sala kala mingi te awa modèle au telemeli ba José de Londres pe au telemeli Duchesse que il paraîtrait que moi cette Duchesse soit bien cette Duchesse na poto azuma la dia motema kutu ba tie ya kota siko biso nto ye ba yo zana ba preuve nango vraiment ya makambo yo lobaki. Oui, merci premièrement pour la question. Preuve pas les biso toza ba pandisango. Les toza na canal à monene ba benga internet, c'est le plus gros canal d'information autour ba information en temps réel. Ce que ça m'a bé kaka na ba réaction ba tout ba suggestion mon ba commentaire na émission ba ko démentir. Mais ce 8 ans ba démentir c'est que ali solo. Au moins les autres perceptions na pas si au saranate pour toza na ba maman leki ba grande sœur ba petite sœur autant se ba appelle ba mikilia putu wana
bazozwa chance tant mosusu azosalaka na ye bundabunda azoteka asala bacope na ye azwaka mwa lar bolingo eza na frontière te omoni mama bolingo eza na frontière te tant mosusu poche na ye loko eza nango na makambo na ye amoni tant mosusu nga mpena na Europe esika naza to na États-Unis ashwa mpe na moni ya mobali te mibali presque mpo basi ebele ya poto babengaka basi mibali akuna baventurier bona bwaka na coup d'œil na nga na kati Afrique kote na wuta nazwa te eloko na mwa ya bio nde lelo bato botambo na siloga consommant congolais azwa te eloko ne mwa ya bio na bula ndakala to na bula mbembe akozwa ye kuna komiti na Europe yango toujours dossier réseau balukaka dossier réseau baluka pour nini pour déjà na débit ezaka bolingo solo te ndeni moi si o mettre sentiment na ye abimisi tam solar na ye pour poto za na paradis te mais poto pour na okendongo na ba procédure eza pasi pour so yaki na facilité mais biso storm to sala awate yebinde moto zo pela ndinga lisekite siko to bande ko basi on zo bengisa ba ya kuna o koma na banini après tam so quelques mois to quelques années obendani na pembe na mwasi wana est-ce que ça m'a beto za malamu en tout cas yango plutôt déplorer yango moninga na saki ba analyse wana pona ndeko na so Mike la Duchesse oyebi ka so ki petite moi qui sont na 22 ans boy petite on a bimisa balar na sape na famille na ye o ko pe ko sunga mazimba mbongo wana pa linga mobile na bengise na poto mo koma na poto ba balusi les dossards a balusi dossards ndenge nini a comme ko faire souffrir est-ce que moi si mon bino basi boza tant so bazana be kiri na ba master avant tom ça la acte wana ba masa msobando bana yo sama mbabo yo bibango te yo bengsa mobali yo ponza yuma boye na boye on a ki gigolote comme c'est paressé boye na boye tom so famille so bando telemela yi siko ton ya cheki te ti wana bengsi mobali akumi na poto mobali ko mosala biloko wana yo mo muto raisonner na ndenge nyonso a raisonner ndenge ko pesi malade ya motema ke ba changer cœur wana bana poto baba témoin ma na to loba ba raison ngana ba chaye ba sala ba chaye valve Valmamtolo ba yango eza pena mamba solo bon makamanga na solo beza mamba solo on comprend ya mamba solo ba che valve donc moi ba sala opération monter mais opération nzaka te to ke l'hôpital ni pas jamundele to pas vi Mathieu donc ma to poso bokena ba cinquantenaire kuna yo moyebi bakata ndamba lupango donc ma to ok wana boyoki ndeko nanga voldi vraiment ya lobby ezo ko engager ka yemonde ya zoloba makambu na ndenge zoloba bon nata mal à l'aise yo lobby ke no yo zoloba te siko pona yo o bande ko mibali bazo sala yo zo trouver ngo ndenge vraiment o monika ndenge ndeko voldi uti ko loba awa poto eza paradis te mais poto ngo zo senga ba procédure tant muta tiki pe famille na ye alobi ke akanisa yo muto za famille mususu quand même ceux qui ozongise na monde de singe vraiment zo pesa passe mingi nata yo pona yo siko au contredire déjà ndeko ayo siko pona yo lobini en fait Nicole Nzemba omoni makambo ndesi ya José de Londres na mwasi na ye Charlie Malula en tout cas ça passe kotala ndeko mwasi omoni bilo musuto kondana ka batuti José de Londres azani amate azangulu te azamuto avant na bande l'école azamuto a raisonnable ti sala ki alongwa ki ne ko bala soki asandini emsu sala babiloko moko peza ki basa poto ba maltraiter ba ndeko na mibali oyebi ke zana ba film su bazana ye pona ye soka utine ka kayo ye na ye esili ayibine ko s'occuper na mobali ti esa pena basi musu bazoluka mibali oke yakozwa azana ebongo mais ce ko kotala ba procédure ya Charlie Malula dana José de Londres beaucoup condamné ka José de Londres te esa na ba réalité pona motema José de Londres dans azana ibika uti na via passe auti na kinpo José de Londres luka poto kala oba c'est ya we ransoni José de Londres azwate ba mokile lobebele l'opportunité mo epesa melier akei moi ça bengiseli na ndimta koza un grand asa iloko moko boye po a nous fi wana esa na ba procédure o pe même sou ndeko Charlie Malula pe asala ya mabe yango na peso zo ba pokase ona zo futa po na ndenga normal bo ngana mona da Charlie Malula ba uta puto ba yena José de Londres ngaku na ibaka te ke wana Charlie Malula to sa nzonzi mo boye te ko zwa José de Londres na flat na mo Charlie Malula bien na tamaleza linga kona fanatique na yo vous comprenez mais ça ba lo mo be pas ndo ko serrer mobali ba simba ka ye lo kwa liki mobali ba ngaka te o bango azana jaka bokanga so ibike yemta bengisa yo kukangona ndaku o sola te o yede bandeko na ote José de Londres azamuta bato José de Londres ayebene ba fie bele bazua na bango wana mikemike yango peso me mona be rero bo condamné ka ma José de Londres to asali mabe po abengise non so abengise po elanda ki bolingo sans bolingo ko bengisa ete sans bolingo a bengisa ete abengise po landa ki bolingo apesa ki makambu le bazana bana
de bolingo wana yango saki ka kende en tout cas vraiment mutu nyonso aza à l'aise bela yo mélange yo poza à l'aise toza ana plateau eza analyse tozo sala mutu nyonso aza à l'aise akoloba vraiment en tout cas papa olingo loba nini. Oui, premièrement tozwi ba raison pe ya ndeko na biso Charlie Malula o a émettre na ba réseaux sociaux en tout cas eza pasi ngai naza ndeko ninde kwa Charlie Malula na ebité longi na tata na Facebook toza ta ba amité mais ali ba fait moko boy komi vernaculaire nde baloba en français propre pour na biso ba congolais vous comprenez ezo ya moi to comme quotidienne to mona ki on liboso pa ndeko na biso nani la duchesse te ko mona on ce soir na basi pe basala ngo za pe côté mso vice versa to mona pe bandeko na biso ba ret ka jinga wazaki bongo journaliste ndenge pe apesa ki dossard pa René Makondele mais pas ya ndeko ba papi kader nyoso to moni yango siko pa ndeko na so Jules Londres ni tangu poto ba comme ko déplorer poto mso ba ebité so sali analyse mo rétrospective o comme na bané loka ba 2016 to ba 2015 tangu ba duchesse ba koila makambo wana Jules Londres da banda ba nungu boya moi sur aboyi lelo so tanga aboyi ano bonne ba nungu poto telemelaka be bino bazo bengisa bino po boya ko sala bamba boy po boya ko sala bamba boy et deuxième ke projet de Londres yaka na zara na chance to kutana na anniversaire ya Jael Show on a salué de l'équipe nationale to zara na yewana bato muso bando tulepe bamba bongo mais ani lelo oyo sikoyo José de Londres moi c'est lobike José de Londres viva comme un gigolo donc moi ça qui ne bunda aina là je dois dire mamba forme pardon moi c'est zela ndeko nata zela moi c'est ozozwa moi si tant banda azaki na Kinshasa eba ke jeu de Londres linga forme trop ti abimisa kimbongo abengisa ke jeu de Londres est-ce que bossa ke jeu de Londres linga forme mingi omoni logo so bo mabango tango lingi mobala kombo foyeba yo moko OK vers mobali moi ngana na tandi na zaboy so mbala linginga mobali nda sala mwasi mais tango yo mwasi yo moko OK ko linga mobali obisi mbongo na je na akanga ki na kiste azoki mabongo ni patiki na courant ke tinda mbongo na ye moko ba sentiment na ye asala ki abengisa de Londres tango de Londres ke kuna de Londres ko tana na boy de Londres afenia donc asala te ayebeta ko kata sukite tango ke poto a opesa ka makambo ya vandi ingratitude na nini nata fungola plateau vraiment bela naza contre nata zela no Bélange zela no biso pe toyoki ke balobi Charlie Malula abotoli de Londres mukanda ne mukanda su se pesa marabona ebité babi mukanda su se pesa makatangu José zaki banana Kinshasa tangu José zaki na Kinshasa awa naza contre mal à l'aise makambo lobi que non lokola mobala aza star ayebana ki mo sekever ye eza bolingo mama bolingo eza na ba forme ebele eza bolingo mususu po ozwa pe vraiment ata buko lupango na bino pesi mobile ça arrive ezala kanango José de Londres aza mabe parce que fi wana excusez-moi na yebi nanga bangote en tout cas vraiment bolingo yebi José de Londres na biso awa et ki mo sina ye na yebité mais et loko José de Londres sali ayeba kaza bandeko na basi ozo comprendre moi si on attend wa zui likanisa ko bengisa avandi kembi ayebi passe akini ndenge zali kolamuka na tango ko luka lipa kwanga c'est pas une mince affaire mais tango moni muninga azui tona ya ko bengiso na poto yo bando sala n'importe quoi ezala raté moi si wana paza na bandeko na na kin ko kanzate ka zangi famille na kin azana famille na Kinshasa awa emsusu abengisa tandeko na mokote mazui wana makanisi wana ya kobengisa mobali na ye est-ce que ça problème ko bela ngana lobi boy siko lokola ye abengisa ki mobali de faut comme ça mobali esclave tolingana pona nyonso mama yo za na comportement no za na éducation na ye mobali pasa na comportement na za na éducation na ye et yo balana tango ekutani peut-être ekozwa tempo evanda vraiment te de la kemba na kinya ya akemba na kina luka poto tina bandoto ozo comprendre lelo sikoyo que non moi si abengisho na poto o bando zongisa ye ba monnaie de singe eza kitoko te pardon par rapport ya comportement ya moi si je sais le na nzambe te asa mutu normal mais dans le bien place au commentaire likolo koya te oyo bango ba ofi bongo mbale biso na to ebité to kondana kaka te po ya bengisi ye non je donne atake maboko na poche te ya kangie mukanda esa na poto mikande style ambassade musu ope mikande ya te ya na sens te zo banga na par na bango mibala lobi ke basi poto bakomi ko banga ko bengisa bango ye take mobala na na Kisasa akomiko balinga ya kibabi ya poto ba travailler ka trop na bakoka ko pesa makambute bazaka fatigué ya kin bakenda ka
fresh bio kandenge ndeko nanya lobi donc bazalaka donc chauffer Maman Nicole eza nini moni problème oyo lelo oyo baloba muyaka moko afingisa bayaka nyoso donc congolais moko na comportement na ye nde lelo tokomo lobake comportement yo tokomo telemi non kasi ozaki ye aki mutaliboso tom songo to betango na okara mais to yoka ki kuna papa papi cadet to yoki papa la duchesse yon le to telemi lango mona mwasa na bi yeso azwi mbongo akena tika kiso bilamba ye nango mbongo na ye mona na raté mbongo na ye mona na raté do yeka envoata kuvuata siko nde la mwasa ko motelemela ko motelemela ye tango motelemela est-ce que comme nti ba mésentente et toi qu'est-ce que moi tamo libre moi tamo mo et toi qui moi on journaliste non maman et toi qui pardon maman et toi qui moi 2 semaines bon to yebi ba mbala musube za moi c'est pas kangi biloko ki pana moi 2 semaines na bakisha ça na 2 semaines wana nde je le na ke démonter moi si avec sa mariage coutumier oh c'est information mususu Voldi yebisa biso no pardon c'était oyebite ndake sa mariage coutumier eza lokuta hein eza lokuta de longa balite eza lokuta eza ka ba leçon dit eza ba leçon dit a balite moni tango moi Charlie Malula na conseil na pesa yi ande ko moi sito yebani to sololaka je de l'on a papa mwana ata lelo ba question na procédure nini un jour ba vous vendre ka ba osula pona mbana bazali akena ngo bien abeta ngo bien akende te na ndenge moko boya ko linga ko glisser muninga c'est pas bien je de l'on na bande ko na ba leki na ndimite o limba salote ko sape muninga te je de l'on ndinga zana out abalite bango déjà bolingo bango ti bayaka na kine zaka déjà boite Ozolanda ezaki da boite loko ye mu ndalingaki mobali amipesa kipa mobali trop bolingo Nicole nzamba lobango mobali ndalingaka mwasi mobali ndasala mwasi dépense o ekomi lelo na poto betula poto nazo comprendre bango to mona mwasi kitoko mais azolinga mwana moko boye aolinga muna po monike muna mwa misto eza mwa ndenge nini muna na bisa na chérie na awa yango moni baba ko na makambo poza mibali na bango est-ce que kolinga na kuna na bango te il faut yaka kin siko to balika ba star pe kaka est-ce que c'est interdit moi si na poto na kin to balingana ki bolingo e bandeli bolingo ba pesaka ya Nikolanga ba pesaka bolingo kora mais wana respect ko boaka e ko vanter mo kin mo meye ba ke ya ye to siko bo komi place moko bolia biloko ngo ndenge sengeli yoko mo yoka biloko ngo mabe ezalaka te ezalaka te nulle part ailleurs esalama nulle part aza mabe aza ingrat pona nga kuta kanye pena mukanda wana ayeba voilà vraiment tout comme maman Emilie Nzemba yoka ya bozalaka na Congo France ndeko na nga meka un peu contredire ngai donc ngai lingana pour la tesika batu ba otala biso belé en tout cas balobaka c'est que le conçoit bien les mots pour le dire vient aisément moni mambo na zanga na journaliste na salaki bonde balobaka collecte information pour na libosa télévision tant son information té José de Londres salaki mariage coutumier yo kana personne na kombo na ndeko na biso mami Kabeya donc il procédure na kombo yango na donc Mimi Kabeya Mimi Zela Mimi Kabeya aza collecte ba mala lesa na kisasa awa. Mais en tout cas, tous une information vraiment. Maman Charlie Malula, ceux qui ont eu information, on a besoin de la mission à Congo France, n'a pas preuve. Bon, donc information pour comprendre maman na lobi na bino. Oh na lobi te pardon. To so na te. To so na te, malobeza pa na ngai. Malobeza pa na ngai. Papa Voldi azolinga toujours à défendre pour basi a poto basiliki babomeli bango basa bitula nzo mambolo on so na foye bisangai non eza ko so na te loba papa foye bisana na liputa loba papa langa eza ko so na liputa donc information na précieuse information ngana zoki bon na source en tout cas yo lo belo mo abi Mimi Kabeya na Kishasa o bon na bia bo je non to basana ne bolingo na Charlie Malula zaki wapi kana Kishasa bo bolingo Charlie Malula zaki na poto je de l'on na Kishasa non ngai na saka maboki na yebi yango te eza c'est faux eza ba montage moko ba monter kaka po ba ko esa José de Londres eza lokuta yo na lobite eza lokuta preuve ni oza ngo Monique je de l'on afanda Mimi Kabeya afanda c'est mariage bon preuve on a ngo bondi oza bon Ansiluzolo pe kasi bongo Ansiluzolo to telemeli José de Londres ka na duchesse Ansiluzolo pe to Monique moi so amema ki pe na poto bazaka soute a se retrouver ba benga ki ku na France mais akiko se retrouver na Belgique paraît ba luka ki ba kangaye mais ki ko se retrouver na Belgique mais na Belgique kuna abali moi si mususu Ansiluzolo basi ya poto bazana mibali na bango e kama lo copie
tant ansi azalaki moi ça azalaki na mobali na ye base baba ati ansi aye ko aye poto baboyene na mobali na ye te mobali na koma olukisa ansi munoko azama ye la timbela bambonga bi il faut avancer siko wapi bokondane ka ansi bizolo bokondane ka ta théâtre au moins te bangoni bazama be bazala era basi msusu tile ba bala mibali bazala mibali mo pe na poto basala ba divorce te mais ba yo ko tourmenter mibali na biso awa bazala ko tourmenter bandeko na biso awa po ani ka ba code o pe poto pe beba na code ya na so madonga te so atinu le beleza 180 ba koma boko 20 futi na wester siko batika biloko wana basi apoto atisa na mibali na bango ba boyani après ko bala poto neti mosa ansi abengsi ansi ba koma ko luka ansi ba beta ansi bazokisa ansi komi ko kima komi ko boma ba camion pona mwasi wana siko ba kondane lelo beso kazana mwasi wana ke bavandi ndako moko mwasi na boyi mobali na ye ansi wana obalukela rai po bino nyoso ba artiste bozaka bato même mbadi le foufou de même mbadi bozaka ka ndenge moko ezala ans ezala la duchesse ezala José de Londres pona nga bana basi conseil na opesa bino ba chéri ya poto boza basi kitoko mama bolinga mibali te bomi pesa no valeur na bino moko bolinga mibali te tika mibali bango mobalinga yo o comprendre soko bi opesa corps à esprit na mobali yeba ke mobali ko décevoir yo mama mobali azanzela lisoko esila ra soloté akobwa kisa yo kaka otala ba bien fait na onyoso yo sali akobosa na yango mibala poto mibala Kinshasa basi a poto bozo maele pona nga conseil na opesa bino yango OK mama Bella ekimanga na lobi boya nde dans l'ina le contredit ka ndeko Belange ndenga lobi ndenge lobi ke mibala poto bengisi bango obite ezoka musanga ma chérie mso ebi information te basi a poto bakomi ko coopérer na mibala awa mobala si moi 7000 na ye apesi moi sa poto a déclaré a bengisi bino ko boyebi na bino baka ba bengisa ki eza ko ba procédure ye ndenga zana so ba liaki mbongo ne so pe $7000 de na pesa ki de yango bonere me mango na boye possible ayi bela bolingo ya solo banga ke na procédure te de na pesa $7000 na pas Charlie Malula po bengisa na poto na zaka te be formation nyons tout Charlie Malula sa mutoto solo laka te e comme bongo ma chérie e comme bongo ndeko mobali e comme copie comme shida azimo 7000 na ye atie mukanda sikoyo biso entolo zela papa na okoloba tolingi toloba boye na mibala poto tolitolo babo na mibala poto na basa poto est-ce que vraiment muta koronzi make ba pesi mbongo na yeba meme na poto ke suko utiliser franchement non Maman Nicole en tout cas bato yolanda biso moi makelele naokaki mandeko nanga mwasi awa artiste moni mal à l'aise en tout cas tu as biso pena mal à l'aise ya solo ndenge kombo na Ezaeli au moins temps sous information ngana za pena vrai quinois moi tant tango bazakari baba so betara tolo ki azaki kinois mais kinois ba ki di ba po un moment ba kenda poto ba tika mboka na absence ko biso tozala to contrôler kaka donc je suis vraiment un vrai kinois si ko to ebi ba information te kana Kinshasa la les ana ba te belinga na ebi ba artiste musicien comédien so peni ba artiste presque belé o bazara ba na télévision ba comment luka ba influence pas bande ko na so basi ya poto misusu ba kenda pa banganga tozana ba te belé bongo na bandal pourquoi on a bandal les ont régné fort tout le monde a battu bon hygiène mo boy ambanga na télévision ngana opesa makambu boy na boy baki opesa moi poudre moke ba masa so bele ba journaliste ba zanango to otanga ba kombote achaka poudre pa avant cette émission amélioration be aya mai mo ba musulman ba se bele wana na tangi comment mututé ba se bele ba sala ba biloko wana pour ba tchaba pecho na à l'aise kuna tchema mutema moto batu ba yebi so mutu bana vrai congolais yebi marambo on comprend maman et belé ba tcheba ba sa on ba kisi ba ke ko do kangie misu tanga yekuna donc mambo on comprendre sous makamute suka suko balukina mutangani donc matro ngazo pesa nga passe ni mon lelo congolais azo bebisa makambo nyoso moni kopa YouTube comme il roi kopa lufu ne bande des akis somba kesoma carton ba catch aéro def na cité et comme ils go so que deuxième tour au lieu que somba catch aéro def na cité nam client def na cité yé pas quel lufu moi zo kopango n'a pas de bande ça moment nous sommes sur côté de sa télévision pour pas influencer parce que la plupart bateau en cas de force majeure le roi Moussa les atena mboka ba lugani akendeka poto bazana lelo musuna mutute ne kana luka ba jowana fo bazwa ngai ba pecho fo ba mona ngai mona ya yazo leka na télévision a menigi a petiki so pelo ni na mbebo azongela so pendeni poka kuna donc matro solo on est ngozo bu mboka sko nini nga déplorer attaque congolais nga pena moi mobalit so nga le sala nga passer ni
image na biso nde babomiongo libanda tunanga ni mama tunanga ni mama bana na bino bakofuta bapoka se bino mibale baobengisa bino na poto boke na poto lokwa bomoniongo shida oboke omona mitakala basi nyonso kuna bocontribue bosala recensement botala ya pembe ya mwindu ya mindele boyebake bana na bino bakofuta bapoka se na bino o bozosala bokofuta voilà en tout cas mato comme na biso ko chiter na émission na biso oyo mama Belange conseil ni siko yoko ko pesa to kita vraiment toza non na moi c'est conseil ni yoko ko pesa ba mi baso bazo bengisa mibali na poto pe mibali bazo desi poto comme ko chiter Mama Nicole na mati penza na zana kanda makasi na meli vraiment mai mais conseil no pesa basi ya poto ya bwa basi kitoko bozange lote msusu ozo boya ko bengisa ndeko ya yo obo vanda ne bo kemba na ye okota kutu rando na famille na yo ka juste po bengisa mobali wana jigolo lelo obengisa ye azana ingrate azana reconnaissante azana ingrat conseil no pesa bino botika basi ya poto boyebela botika ko bengisa mibali na poto botika wana conseil gratuit so biko vrai chéri ozange lo côté mama vanda concentré makam na yo concentré job na yo na bana na yo nzamba ofuta conseil moi batu na yo na mon numéro no so pe oui na pesi mbote na kekuna na Londres na pesi mbote na Henri Stache évangéliste Henri na mwasi na ye Océan Kabuya batu wana donc ba basela nkolo quoi to na Suède na moni Bertha Mangapi Naomi mwasi à sucre na moni susu Kaska Songo na France na mwasi na ye MK Barouti numéro de téléphone nga eza plus 243 89 81 244 plus 243 89 81 244. Ok, vraiment, toi, koto papa la biso, on va dire tout cas, to sengi bino, bo kitamuke parce que monsieur chité, papa moi conseil na parce que tozo te abatu. Tant to lobby to fingi mutute mais tozo te ya na suka photo pesa ka conseil. Moi conseil ozana ngona bato bazo sa makambu ya ko bengisa mibal, na mibalo bazo décevoir bas. Oui, premièrement na bandona pas bato to na gishasa to linga to kekuna. Moi normalement photo bongisa na comportement mon lelo congolais à BBC partout na instance nyonso na pese exemple moke moni lelo musique ya Congo betara su na potote ba koisi la bere na ba combattant ezaka ba combattant te ba bipé ba musicien quand les aki ba musicien ba koma poto tom sous place rola les até tom sous serre so tabu fatu apese chance la landa kuna e comme na système ni kudia ntutu na kudia maki wako pa kina ba serre muso ya mbi petit mon na parler na e azozo apeta msusu quoi azu en charge bolobika basi ni bokana ba sentiment lo mbongo so l'équipe obimata msusu na musicien mais musicien ngo to moi ça kenda kayu na simana comme masusu na petite sœur na tona mwana ya sœur ngo susu ba comportement na lelo o ya bato so ba kokande ko lo bango te ya mibale belé ya poto atinda tonsu musicien mo ba mbongo na bilamba musicien comme na pota baluki so moi sinaye moi ba comportement ba congolais wana lelo o ba relation mike ya bolingo lelo ba relation amoureuse to mona mobali ko na pota sengi mutninga tom sou vidéo lobi ba publier yango ba comportement pour car pas na biso ba congolais on a bien rapena Congo lexicomatisation donc confusion à saranté et ça la bien terre na ndenga mukete lelo ba tous ba ndengo mibali ba sala bon bo ba ya yo pe ba zo ba poudre ba yepe na cope en bas na bas bing ça bon c'est que bon chance ça mon sili c'est que bon chance na mon si donc ba fait na so ba jeu de l'on c'est que bo meli ba ebele copa na yo pe na ka yo pe chance de te ngala validi tambo Kenny West congolais donc yo validi tambo chance le repas ba o ba na molokai vraiment donc côté bandi on a so basi yo ba bing sara donc bo limbate ba ya pe ba ya tu ba mité maman validi pazali azota la binoka na li te ba ya tu ba mité maman te en tout cas ba market ba ba muyaka mo afingsa ba ya kanyo so te ngala posa mambo na te ngani na boy na sel rappel moni mutoki moni mu na bien malo bango za pa na bango to nene na ta mala changa pesanga chance na lo sisago veste ndi na lo baka moyo beti ka te zanga ite za fota mudatonga ki Alexander McQueen na licha Vivienne Westwood o za kati coco bar ya ba couturière nyoso ya côté kuna donc en tout cas bana poto ndi na za pena boye eza pini no moi passer na ba mère na biso belé ba conseiller biso ba sœur na biso baza kuna ba kana posa biso za la bien pour apena souffrance za makasi so ba bengisi kuna te pour que ça la karabwe lelo o za ba ya ebene so ba kona ba José wana so na zoe na kini abebisi na ko posséder katani lelo o comme ba petit musoir bengo na kini boye na téléphone allo on va enregistrer ngate en tout cas matro mais Congolais sont à Kessika fa baby sakara tato comité na ba Panama kuna biso ndo chubu na watamai na nga malo bebela on lo bateme numéro de téléphone na plus 243 89
86 26 860 plus 243 89 86 26 860 na pesi mbote na père na Clovis Badiabe ko neuf à grand prêtre na pesi mbote na père na Jansi Kimbemi père na Donan Tsumbu dans Blanqui Oride zona boss Didi Dipomba mais le reste na ngalo barake omoni te si ça non pas na mal à l'aise. Il y a eu beta mingi. Bon, conseil n'engage à qui, ba fille bozo bengsa, et ça n'en cop. So monde qui n'a no go boyo na bino bien, bengsi ka que ça on m'a cambré changer té. Et ça ka mitema, so ibo se comprendre na bino et ça n'en bien. Et ça ka que m susu bozana ba nini ba décharge, pour bolingue comment appelle ba décharge. Bo signer ndenge nini. Si vous signez il y a 2 ans, il y a un peu de bino bongo. D'un temps vous noko yeba ko solo là, comme ça noko na cachoté, ko contrôler noko te po yo bengi ça été. Wana pesa mabe. Donc oli mobile na yo, za na confiance na ye. Donc so eza obi ke zaka yo ezalaka yo. Donc atape so muto ba veste wa zolo ba muto ba kazaka. So ka ba bengi si a komande ka bongo. Donc eza ngo bongo ya na ngo nati. De boye ba ka ko solo là. Bo solo ka beza mama bolingo. Bo bengi ça bino po. So bino bengi te qui n'a pas mon niveau à changer président mais moto izaka ka donc to yebite sito suka biso peto zo zela ka bino people bengsa biso ba no people bengsa biso ba fi biso to sa bongo te biso to sa bongo te fe Jacques Mailanda biso to sola bien Abu Ramani Abu Kota Ramani vient dans la France biso to resona biso bien donc il conseille na nga ngwana na pesi ba mbote na nga epa ya maman chérie mère d'Eps Trocadéro Abu Rama na Paris Niki Ketani mutu na nga mo pena ya kati balobi noko na nga José te na ba noko na nga José Kassé na Bruxelles wana pena za awa ba mbote mingi vieux José de Londres qui toko ça mo pena bien betongo dada OK wana José lo bamsusu lo bezaka ke moni bilo musuza bilo kwa puyaka te moni soki neti mai soki ningani soki moni soki mai ningani normalement soki bato nyonso ba comprendre que moi la majeure partie ba nyonso batali ba vidéo ba comprendre l'histoire ba condamner na José donc comprendre si ko tuna ngani na ndeko na ngape il fallait pesa peta mtu José conseil José wana ngana age José te José ta grand frère ngana pesa ka conseil que ve soki simbité bon c'est bon mais ba bilo kwa boye en tout cas botala rappel biso à venir touya mais ngai ba abeti so pardon chaque temps la kaka botala rappel ba ngomba ko ya c'est que ye azomona ke azolela na pasi na ye école phrase moko ndeko na moi satolo ba ke ngai pe so ba bengi nga bani non nga na zapela nga na chrétien moi normalement la bible lobby mama mona ya za chrétien bible lobby le moko et lobby le mobali faut allier na sière ya mbunzu na ye ya mbunzu na biso non mona ki gigolo mona ki gigolo ke ngana chepe n'esprit yana sona ta edenga na ba ki gigolo ke ye a edenga ya edenga ba petit kombe batindi barazaka na zuite oboyango petit kombe batindi barazaka na zuite batindi barazaka na zuite na ngai c'est les externes ndeko na ngai ke abina ngai yo beti forme zo to kabinese le beza ki journée internationale SAP tak njilwa d'origine yango nazo commémorer car ba vena so ba servos ni akos et au rock and roll ba modogo janfa ko mbayi makambo au ta pena haute couture britannique mama koko de la haute couture mtatonga ke logo de Vivienne Westwood donc na pesi mbote na muna swag ah mama caméra yat voilà tout cas TVZ na ba makababo kana Congo français papa français na pesi mode kana Congo France ndeza kala ba makamba boy pe wapi na ndule news mettre di 15 lutadi la voyez pas à la Hollande alanda émission notre mettre di 15 lutadi la noko na ngamo wana pena jido kakato na se Nicole le moment pour na Congo France en tout cas si tu as cité munene son cité munene on a eu opportunité au cas son a boki Salima Mbele l'été la fille à la taille acoustique hein et bah c'est belé nzamba sala bango mais oh nzamba zula temps a dessiner taille ye muninga zolela ah mais c'est Salima Mbele la taille acoustique donc bambote siko zali de lilobezaka yangwana. Voilà en tout cas vraiment bikaka boy na Congo France vraiment wanga pe na kobosa te ko pesa mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo mbote wala maman chérie vraiment en tout cas lelo na équipe mombato zaki na lelo tozaki équipe complète to moni ba Muna Cédric Cordon to moni ba Kenzo to moni Moïse o asimbaka micro na ngambu ya politique lelo vraiment en tout cas tozaki na bango awa vraiment ba ki ba ozana ser na bango vraiment po ba yebisa ke boye tala karabilo e muninga musande salami vraiment en tout cas ya boye
ezala te vraiment balobi biso pe tozopesa conseil na part na biso to ko pe kozanga te tala kaka en tout cas na lobi ba mama ya poto oza na esprit obengisa mobali na yo soko moni bozaka na yebi bengisa po Moïse azolila po papa na ngai nani azolila lila trop alobi kope katani en tout cas kope ko katana te donc ngo bengisa mobali na poto bengisa ye mobali pe soko komi bozala bien na mwasi na yo bozala bien wana pesi mbote na pire José de London donc to juger mututé to condamner mututé to fingi pe muté mais to salka musala vraiment ah wana to lobi bye à la prochaine émission bye 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 Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com